je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe Kakandinga na beto sur la kabiko sur l'émission. Nous voulons savoir émission rataka jamais na bandako na bino bandeko. Pona nini eratate pona bino botinga na sur mambo ya kati congolais. Yangwana na zo la yango kaka ndenge ezalaka mingi. Liboso na banda na pesa mbote na beba sunga champion kana mweloko isala zuwa te lokola vina nga prospérer. Bakini mwana de la satongo pe Shadraki Ilombe muninga ya champion local bakini champion local Maboko ya Nzambe muna na États-Unis pe na bosote ko bongo Chanel Bakini tel père tel fille na banani na lobi bongo Brunette Lonzoka pe na bosote ko ba vieri kitola mwana Belgique tongo yo yango yo kasi na bi président lo fudu ba mbote ya to côté ozali kasi na lobi vraiment mingi les voyants papindonga les voyants na bandi émission na ngama banga mosusu na kobwaka nasima na ye na boyi bakacher tout basangana babetanga fimbo pia na kufana da mama kwidi ebongo bino boseka ngai na ye ko yamba nani na ye na chango ai bebi ya mikolo na osela chango tropo chango zo ningana chango na bungu abebisi mais nari bonenga nazaki na bandale na bandale tomata lobaki pe mais babi ye ayoka kate soka mutalobi fo attaquer bobi pe ke ba kachera ya ba luta poto bazo ya Congo poto sola ba kachera to sola ba katu kachera te to sola ba kachera soko lekine misote siko za katu kachera katu kachera komba on kitoko katu kachera mais naye wapi na ye vraiment awa na dodane na dodane bon ba yambinga na dodane précisément na Sainte-Thérèse na équipe ya Kachera ni na équipe ya boss Madimba na équipe boss Madimba Kachera yambinga aina ngati boss Madimba na dodane alobike to sola ngo awa na terrasse mo kitoko ça bien propre. Maître Bidibidi bonjour champion local na yebi babanga ki mingi donc babanga ki ato bayebeka ke Maître Bidibidi na oya mbasona njoka Maître Bidibidi muta ba surprise angai champion local vraiment na kanda yani ba kisi na mwe ozi plaque na liboko champion local na vraiment na kanda ya lobati kanda vraiment excusez ba beteleli nga yo kwa mwebe bampuli pressé mama ofungoli ngate na oyeba te na ofungoli ndenge mama Christelle ngazaka pressé bofungoli te esanga vertige bolimbisa bino bozaka bosilika te pa na lia nano tanda ya omela kisi nga nazolia biloko balamba ngo kana na dodani awa ino kukati isanga vertige nabike ebele baola na émission bazoka motema pasi mais vous comprendre lelo na changer mieux système naza koloba naza kolia esala bien esalanga vraiment bien makasi ma Christelle obike non azo préparer le biso biloko kitoko makasi maître tueta no lisolo nini esali yo bungiste champion local ya liboso tolia nano ne ya milikisi to solo la bolimbisi bafani bayo kutanga na surprise fana melakisi po mikolo tala mamunaza nazo expliquer pe bino nini esali yo bo naza na choc ango na buka na iloboko mais nazo expliquer bino ndenge elekaki mais tolia kana expliquer bino po akutinga na mesa moyen afani se libande zate bon appétit champion local tuna ko ezalaki nini ezalaki nini juste donc après voyage ça qui voyage ebaki na okaki jour mo isana ko kende lufu ngendeki na madame comme na ye falaki na kina entraînement pour travailler na VM au ministre ati so bakomba ya bata poto to na combat international na ba photo bazoya ba sud-africain ba moi belé na okaki na bata Belgique pe bazoya wana alors on a bazaki na batu on a na ciblé pour na musika Kaima azaki ceinture champion na mamu ya ni championnat mo to salima kuna
Il y a continue championnat par il y a club ya bango na poto kuna na beke yipa no ke yipa oya maître Kaima tanga zoya na no ciblé Kaima milimo nyine na ciblé tanga oya akuta na skonanga na la kse ba biloko amona ke na même na poto vitesse exacte moni ba vitesse yo za na Kaima pas comme ba vitesse bongo nesko to kuta na bien so tana générique émission na mutu na tsaka pumbwa lokwa ndeke wana Kaima ngape na pumbwa ko leka ye wana ya makama selon idée za ki bongo alors na mona ki na ko fanda ka boye tifla s'entraîner ba pesi place ya bien ko travailler na fait mettre yo ki na ba entraînement biso so kuna. Félicitations na Bolimbi ça va continuer félicitations à maître Shaolin muta azui idée félicitations à maître Shaolin ring professionnel autre bande ko bon o benanga na luka ngwana ring pelonga luka corde bien yo se vendre ngwana merci bien maître Shaolin président Pakasa Mambo tu peux faire merci nous au service tout développer non donc dans le entraînement à ma grande surprise na kuti bakatia rebelle bon puis bah pour travailler bon tout ça ba adversaire mais toi ba binemite est-ce que ba mbote ndenge zalaka na habité na ko tshelo quelque image pour le pista de la ngango na élection ba moko ba mona ndenge entraînement on a bandé ko travailler on a mpandi nga moko moi ba souplicité ba bani na travailler déjà avant que tout comme entraînement ensemble tant on doit travailler na quatre entraînement bato ba comme encadreur na biso ba bengi nga tellement ba yebi na champion ya Tchangu charge ya Tchangu bidi matin na ring na mati bazo m'exauce bato moko singa bon okoko moi spectacle mo boye mais aussi simana na bato ngai bon selon nga na mona amta simana te mota volonté sani amata moi na bino boyika liwanza mutu obete loko mwiyo mpulu liwanza amati obete loko mwiyo ye wana liwanza na velo ba amati na vitesse na ring na telenga mo na raisonner makambo esiliga te na tele mutuka na tele ceinture na beti yobuna komba député mo Flavien Sakala tela biso na pepe on a betaye deux fois parce que nini lisusu esilaka te azosenga super retour sur cette fois-ci soko bunda na ye pena ke liwana na loba na yo soko bunda nga na watia selo te yo ne luka bato bakoya pena batie nga mweke mbongo ya suffisant o pena ekoki pona hôtel tele aoka nenga na obeto soko facilement pona ba na beto na intérêt na récupérer liwana mati Drake a fâché pena kangelo wana entraînement mais l'entraînement akangelo même entraîneur ba gamba moni nini ngo bobunda kasi to bandi baga nani nga bloka kinga na compable ngo wa sentir avant de maboko a soulever moi ko na linga ngote ibumaka boaki a bloqué vraiment makasi na sentir que mutu et kita donc kingo pena nenge bukana so na mitiki boye bien te na luka na lunga maboko ba bloqué na bloka a bloqué na rapidité na forcer o ya gauche ebimi tant ebimi pour que protéger mutu tant e protéger o ya mabwe na retard loboko et quitter ninga o ebimi donc mukwa o est déplacé ebimi koto wandi boko osiko yo na mona ngondi etenga niko na mona ngoze otenga et déplacé et ke mpandi ola tika bandi ko tanga ba ndi ba uti na se ba yo mate ba bloqué ba tie mpandi nini bozana ranking tenu d'entraînement yaza na ranking tellement na ranking yo ne bete yaza na ranking bete ici c'est Tchangu yo bosa na ngwe ngai donc na suis émotion na bato bazali nango na bengi Antrino Dava pasa ali ba mbote na pasa ezali pasa bozali na maître Ninja Sikatenda nde bazoyenga liboko ba bendi mko ezongi na place na meko tchabo ça va na meko tchabo ça va na minute bandi ovimba de présent Pakasa bi non il faut kokende hôpital babengi ministre nde bazokinga basenga na mutuka bakendanga na centre on dit Kimbangiste centre Kimbangiste nde Kimbangiste on a ba radio mbele ya ba traitement au moment où on préparer combat aux international
est-ce moment que ça moto musa adversaire na cc c'est normal te na éviter le bani mais obi que un peu bibi sikoyo na yo comprendre te tant beaucoup bunda beaucoup côté lana to ekoma oya koteli mundele oya koteli omate moi koko siko ya place wana nga elu na kamwa mingi mpe na kanda echaki motema contre bankwata poto metali wana makambo asali oyo bunda contre ye pambe ye aza na besoin tobunda komba ngai na ye faso ya alingeli wana ta na biaki na ntango na déplaçaki ye nde épaule yango ye ye mpe bakangaki ye boye yango ye mpe alingaka bakanga obokokana yango ye mpe bakangaki ye kaka boye nyonso oyo nyonso plate eza bina evimbi awa moye te eza omona baimage chapeau bibili ese boye okobunda vraiment ese boye okobunda bon président pakasa baosala mpena de façon tout batraite nga na mbangu mpona azonga sileri yabondela bango parce que bakombe eza je crois balefina le 20 le 20 nayebi te mais naosambela avant ba le 20 nazala bien ase rétablir maage naza boye me nakenda baentraînement akenda baentraînement naoforce kaka mwa bakuisi mwa banini mwa souple te ezala kaka mete bilibili nazalaki na bandal nakutani na tomato oyo ya kuluna we bon ya kuluna te ba futur ancien champion ya kuna disciplinaire de imbattable d'Afrique yebi oyo kuluna ntango bakuluna na banzete we na ngambo ya bambanga nzete na motu te nga na minaka kuluna te yaya na banzete we aka kuluna ayaka na banzete tomato bon ndenge yo lobi alobi ayebisinga boye abi to na bisi na bi babilibili baza na basentire bacyango abi omoni mikolo oyo ngai te nakotela bino meme image bolandi boyoka abi bomoni mikolo oyo bolobela makambo bachampion mike mike ya bachampion ya batante mike mike te nabeta nanu ya poto tia image wana namonaka naotela image omona yango tianga namona sikoyo nga namona ndenge ya aloba bongo zela naotela yo naotela yango omona abi asisa bata poto bongo aya akoya ti na ndako neti yo na mokuse na yo wana ye nde alobi minoko na ngai maloba na ngai te na mokuse na oyaka na poto ya ndako na bino beti kokoko pesanga ceinture ntango otalaka présence na ye oyoka ta courage te opie ceinture bamo akei na mitu na bi bidibidi vomana tomato na comprendre ke kozala champion eza ngambo na mutu lokola tomato mutu lokola tomato aya petit place nga naza apesa ceinture mutu lokola wana obenga tomato nde mutu lokola ala kuluna ezala na banzete tala asengisa bato bapardon na baringi ngai nasengi pardon nabi yo te nabi asengisa nga na mona nakorapele yo tomato azalaka komini bandane espoir ya bandane aza na bandane tokutana une fois na kankokolo je crois voilà abetelaka mpe liso oyo bokutana na kankokolo na kankokolo ayaki na nzete nde azalaka uti na ring abeye na nzete bato bazopanzana ekuta place ngai avandaki na madame na ngai aotala nga mpe na otala ye namoni apusani nga mpe na telemi natindiki azongi nsima moto akopekisa biso moko neshako me nga namona tomato aya awa na terrain na bino ya nini ya municipal oyo ya nini atelemana akimisa 5 chantier loboko ancien champion wana bangolo babancien ngai nde champion amati na ringi babiboya yolobanaelengaka etake champion lokale ozangaka te na mingi ntango ozalaki bakomba wana ntango asalaki bongo nazalaka ozalaka te mais tala degré ancien champion 5 chantier poids ancien champion 5 chantier ozoloba Golbert onga na betaka gagné 5 chantier na ba minute nakosi a gagné 5 chantier na ba minute abotoli ceinture mais nga na beti Golbert
te faut mon nanga tango benga bidi bidi jare da dikolo. Ah. Tango moni tomata vandi aloti neka na émission atanga komonanga. Baka yebi. Attention ngali ite ko kwaisa tomata la liwanza te. OK olande émission soki tomato mtasi na liwanza na ndiene émission yezo olande liwanza. Okobima na bandali te tomato pomona olande liwanza tina kapela. Te wana wasala ngo sute. Osala nga trouble na émission. Yoka wana wasala ngo sute na osenga beskize mafan. Nasala ki mabe take champion na kobuna na balabala te. Wa pena na kosala ngo te. Boso ese bike nga na ebiso ne kombonete. Mais surtout ça be monsieur faut faire attention pas na quartier moda esenga baki yepi façon sa revanche. Nani susu nga na beta na ba tebele. Nga na beta kaka. Abaki ye façon sa revanche ndingo côté la ka liwanza na plateau. Esenga champion local na la kio déjà pas oyo ba na BBC mission na yo. Na la kio de yake na BBC mission na yo, jour na okuta na yo kana kulwa na ngai, bose mission na champion bibidi. Na BBC mission ngai na yo beta. Oh. Na la kio na lelo na ba on émission ba tonso ba yoka. Pa oyo bo peut-être ndé ba no ba esi ba yoka na mais ngana sino nga ba informer ngai. Mais na otanga koma kacha te pa aoluka ki olukai. Il faut ezala surprise nga na oloba te ka BBC mission parce que déjà nga balaka ngake. Le quoi yo BBC ka mission liwanza. Yé pa ba ki jour okuta na nga na yoka na mission pa oyo baby. Kacha ngo ya chango. Wana komi ko signaler, wana komi signal. Wana na sali signal. Na émission ka you know, tant to sala que monsieur faut ta kata ka mi pandi de alibela. Na ebité maître la kana bana chango le 20 quand même tona dodan. Ya te mbuzoba ba maître chinois bazali c'est pas la ndenga sima ngana yebi. Ya mbuzoba tam. Soka la ndenga sima ngana yebi. Sécurité bien assurée. Et puis tous bazali. Ngana osinale atambola na quartier moko féticheur pembeni et parce que et sali que non moi trouble ba bando ya ba dans les vides betam. Yo ebi bien que ngai na champion. Un champion na complet. Potanga na oma fétiche ba côté na bango. Champion na complet. Technicien mais azala. Soko oya na conseiller mon frère na bi komona ote. Soko oya na marque wana. Na préféré le gars mission mi bimisa. OK bidi na beta yo na comprendre. Tant na loba na tomate c'est exact tomato. Tomato muta bisi nga beta koko na porte ndako. Yo. So normalement bango so na seba ngoni. Pona champion. Alobika keno ndenge kaka okotela liwanza bebisa misa liwanza yepe fire baby mission pa mtema neki. Yango na liwanza ata ba betie deux fois azoluka ka ngai. Saka na bato ba otinda yi. Na baliebo. Na baliebo ba o nani ba shege. Kotanga shege te kotanga respect de mort. Bango nyonso wana bala sima na ye. Comment mo desi ba betie ayaka azoya ka komba. Shege n'esprit de mort batimbola bango te. C'est fona beta bango moko cette fois-ci na solo na le président géré na ya Fredi Ngoma. Ngamo na poni yaki okuma batu na beta bango. Mais so poni kombo OK. Pe batongo banozala kaka entourage ya Liwanda. Kuma kambo esila. Comment choc na nango? Choc na nango. Même na palais nga madame to sola terre. On dit Shege Liwanda. Entourage ya Liwanda. Liebo. Basa na click. Liwanda otika te po bana sima. Na betie deux fois. Pourquoi otika te? C'est que batu bazana sima na ye. Na oyo lo ba obimela na mission bouske wana. Na ebika za sima nga ya. Zelo mona ye. Pourquoi na beti Liwanda o mama sezo bima. Surprise. Lelo. Ya mi benga boyka ko beta na ring te point. Bon wana makambo bino etelinga te na ebite. Na betie deux fois les retour. Mozo continuer. C'est que na baliebo. Pour na biliebo pas ali. Boye pa kina sima na. Ya na sese liebo ndo tuneka wana sese. Oh basaki ni mission la na TV na nyoyo. Shegi. Mete Shegi. Shegi. Ye pas ali. Ngana wabondelo ndeko tanga komba Shegi te pa Shegi asaka na kate. Ya kunina wabanda po abisa ke donge na TV olobike Liwanda ake beta ye. Shegi asaka na kate. Entourage ya Liwanda. Shegi obi Shegi ta mwana na bridge. Eza promite. Bridge. Eza na problème te. Ngome na ba oyo so tomato to ba na taina ba ndete be na bengo kuna poza na ba ndete. Aya na ngo atala se ndete zo na ndoto. Shegi moi mi bengi déjà Shegi tala démassion. Yema mi bengi da ko ba Shegi. Akuta ce que les techniciens bidibidi. Basa omona ka biloko ndeki Shegi anezo te. Na ebite ngana zangi ya koloba bino moko bana kin boyebi na senga na ebite est-ce que ba producteur bazate ba sisela ngati. Yango ndelikamo.
parce que tolobeli yango mwa mingi na te bozomona na te epesanga pasi pourquoi que moi mobali moko boye alobelaka bato boye bakorépondre ete baobanga etoni baobanga etoni to bobanga otya bambongo na bino mpo ekokende nayebi te maître esanga message moko na bana tu yoka ntango to Kinshasa bana tu ya ntango bana tu ya ntango oyo nga na alba ntango kutu te ntango bapepele baomela mai bazapela kimia ntango donc moto asécurise ntango mpena kimia ezali nga na lipasa donc ngai lipasa champion lipasa na mbote place ozali champion lipasa asali émission na ngai abengi bato mosusu bakatuka tiere obe alobi ebele na suka akumisi kaka mutu moko bilibili ondie bosali maclique ngai na lipasa tokengela ntango mpena ondie bosali yo outi na club mosusu kuna ye na club mosusu koto mais ondie ndenge boyokani lelili tozokengela mpena ntango ntango mpena mai eza katie moto auta libanda ya biso nde toyotake bango nango moni bango ti kuna bawakamwa ndeni kaka ntango epuis banda ozwi senti na omona so bateknicien na ntango baobima nde nini ntaklotire lupango kebo oyo otika na manda libela ete libela te soki libela na wavanda nga soki libela na wavanda lokwa navandi te naza besoin mutu moko azwango me azwango na bapoisson oyo te bapoisson oyo bayaka minake tosigné nde Fredi Ngoma lekutima alingaka signé na promo nzete signé koma na ndimi na buna mais c'est tel acte papa na tie autant mpo na ye wana plate azalaki na bi na bomi mutu naosepela oui je m'appelle maboko ya nzambe na yebi te toshite mwa moke na émission na biso mpona tokomokende vers fin bobike tokomota démission na semaine na journée soki tote tovie 2 heures 3 heures du temps tokoloba ebele makambo esila te maître oza na plate na liboko komba ya poto ezoyakala te badefi etelemeli yo liboso ozolaka bana ya ntango nini mpona komba ya poto tozela nini bon bana ntango bana kini mobimba poto monde entier cap bidibidi yeyo naza na pasi baprésident bokotana makambo oyo bokotana makambo oyo vp zansi bokotana makambo oyo ya Willy Musheni koda mboka bokotana makambo oyo naza na besoin se rétablir mwa mingi mwa mbangu vraiment botikela président débat bacharge te bokotana makambo oyo nazomisungisa mbo nzoto pena loboko noki pena nabunda pena nabunda mutu asepesa bino koleka ngai eza te le meneur de ring maître Zefi bambote place kozali ntango nabwaki eseke nayebi animal oyokana te animal oyokana te ayokana su ndeni loba ayokana ndenge nini yebisaka ayokana ndeni obeta ye tosani natindele maloba combien de fois sans réponse ayebi te azobanga migol baoyo ngai nabetaka bendeni po migol bafa bonene kala te ntango migol bozoconcentre koma makasi bobongo contre bilibili eza ndeni yo obeta migol ba obo migol ba monsieur le catcher oyo angaba yo obeta ye oyo angaba te mutu aosigné animal bokosigné eza likambo basignaka mais so temi bunda nde komi problème naoboya koloba mutu asigné animal yo sikoyo obeta ye yes ne animal me nga banda kala na tala même na ring jour na gagna Goldberg animal ta mambo asalaka etaki bachampion moto ya bino mpe akomi champion atiango bakone shako bayaki bato bafélicité nga bafélicitation boyeboye na animal aya apesi nga mbote courage mon frère nga nabi merci champion matomoleli nga ceinture na ye oyo champion de Kinshasa nzambe na bino yeyo moto abetaka motu nyonso yeyo ntango oyo babongo ozominimize nga mbala moko to te natel natobunda kutu komba kutu eleki ya yo na makasi nakweyisi ye nakweyisi nzoko
Yo potombola zolo bana mutaleki bino. Ekupela ko kala mutema deo. Ekupela ka mena manifestant nga pena senti na nga changu na tombola. Na bise o pe champion de changu. Ka nde muninga kwende yo koya. Ba ko kabula so kabula wana. Oh. Ba pena kabula so te tika oh. Mais yo yana changu awa changu so ka même jour na bia wa changu so ameki. Ba fana batenga na mapekala mina nga ba ko bimata so ameki. Awa changu za mabe. Pesa animal message pas chité. Animal. Courage, non de bundala monsieur Katia. Mais so abetio obiki. So abetio obiki. Et bon ça betiti. C'est abetio te de kutani sivo. Ah. Pour nga pena ya. Ba président bazala batala. Président Madimba Zali. On a patron à Diodan, patron à biso. Président Madimba Azali. Mote place Azali. Donc ceux dans le but to tcheba mbongo anje animal champion de Kinshasa na ko isaye. Pe na vu titre na champion de Kinshasa ye chango. Na komi na suka émission na nga quelqu'un mbote to chite l'émission na biso. Ministre transport, ba mote place Azali. Merci ne loko kanisi biso ba sportif surtout ba catcher. To me ko kola kisape ba minele ke to ko pe obeta bango. To longo eloko na muto batu. Ke ba catcher américain baleki ya biso, ya biso OK to na style na biso yokutu bato libanda ba walula ngo. Nga da catcher bidi. Na bunda technique makasi, mais so na fétiche okima. Na tala façon na bunda. Tala façon na bunda. Pour nini? Catcher nyoso oyela nga na bunda naye. Ato oyela ba numéro ndeni obiso ba talisman boto biso champion du Congo si boli. Oyena façon yo bunda na nga technicien nga na obima. O mystère nga na obima. Donc tout ça wana tout ça complet. Pour le ko pesa biso mo valeur. To longa idée na mito batu ke. Catcher ya biso wa mindele baleki bango rien. Ministre félicitations baba ya kabongo to beta bango. Tanto beta ba me masango peso awa image échanger. Moi message ka yango na pesa bon. Merci. Oui bon message yango na le beza vraiment très important donc un mot boto bakaka ba mindele. Omoni merci maître Choman na comité mobimba ya fédération ya catch ndenge bote ring ya bien na moni pe bote ba s'entraîner propre mingi. Bisika bongo tango ba manga mabongo ezoya bo mona pe ba technique ya solo bo mona déjà mettre bidi na ba ring kutia ba simanda kuna biso asaka ba manga ba solo na manga mabongo pe bo mona pe bloka bien bo compagnie ba technicien ba zape na kungu c'est pas bien tazimani yo endeta noka pe yo noka champion dingwe alobi bien non tika quantité c'est na bunina ndeta kente bon malheureusement que santé so déranger pas que va te la combat na dingwe na ndeta kente. Nata bon, depuis que talisman eza beaucoup kopeza. Na bunda. Talisman eza beaucoup. Ngana ndimelaka beaucoup ko ya mboka na biso. Ndemo ba ndimela talisman na dingwe. Kongo so andetaka ma ba cercle ya ni. E beaucoup ko pe ya mboka na bango te. Mboka na bango. Beaucoup ko mboka na bango. Wana machine noire te ba. Machine noire. Yo mo te. Siko edi wende nzamba machine noire. Ya wana. Na edite donc to sala makamba esala bien bomo na pe makasi ya ba catch congolais. Na komi na suka opesa mo keke mbote te ça bien mo keke mbote bon mbote mingi te parce que na dans na garage le garage veut dire loboko ezanga bien te na zolu bana se rétablir na maman Esther na Dodan moi si na ngamo Christelle Beya Jonathan Kapafule na yo moko champion local aboko ya Nzambe ouais papa Vicky Machiro mbote na place ozali ya Fredi Ngoma le coutumier papa Mohamed bamote na yo place ozali champion de Stibolite Sombo Libobo ya ba Sombo chakubi ba national malgré tout mo na teta la na bukania so za ki me za dega tanga bimate dans bamote na place ozali dans les restes na bino mutema on peut Migol bamote Migol baba félicitations préparé na combat pena bien monsieur le catcher Mutaleyo na makasi yeyo mais préparer pena bunda komba wana de base trombote de base to bamote na yo batenisa makasi bazali de base to na pas bunda bien malgré ils ont mangé ndambote bamote na pas bazali malgré fona kota na ke beta de base to mais na do zango pona muna lo batala mo malamu comment est maître soda bamote place bazali donc c'est ça. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na nga bandeko. Naloba nini? Nakobwaka mabanga na mutu. Papier na komaki te. Na pesi ko mabambote ya to na pe na prospère bakine. Mwana de la sa tongo pe na bosete ko bongo. Chanel bakine.
Brunette Lonzo Kambo ayi nalo bato biboye président Abdon Etina moto ya bato président Abdon Etina apesa gauche droite mona te président Abdon Etina tolobi ke biso nyonso bana ya Tchango losako kote bozali be bana Lukunga losako Moamba losako Funa losako bana Masengo Braza Mongali ayi ya bino ya ngwana ma Congo Braza na ngambo bino nyonso ya solo losako na bino kasi vient nga Prosper Bakine pe Vieri Kitola koto zali yango yo président Lofudu MKD je ba bon voyager na baki biote kini na ko bana ko baka mon DG Tite Longi moko na nga tongo mon DT Papi Fala ayi Dika N Watashi kasi na baki Jonas Maza Benjamin Mosiboni Waljoye Yozike Miranda Joseph Diane Omoi mwana ya 12 ans na bagenge ya mikolo mon pasteur Bon Bomalika mon berger Etienne Boko Polo Petit yango kasi mama Lili Bwele na bozete ko bwaka bongo mama Peggy Matumona Divine Kakala yango pe na lobi boy famille e mama pe famille Onyangunga Mobimba Belamine Kamba Motema ya ciao.